cinématographique, la liberté. Liberté! Bonsoir, bon appétit les amis de l'éternel de Château la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne nga, chaîne na yo chaîne na bango balinganga nga pena linga bango kata o balinganga te nga linga bino ka parce que na sala bino musala toujours ndenge bosenga nga na sala bino pona za mwana musala na bino. Je dis merci à mon caméraman Yann Mambo Babi caméraman Alelo. Merci à mon réalisateur Drimiti Bongana Balobi la main d'or. Merci à ma coordonnatrice non single le monté Makijos Maya na Paris na Mélène en France balobi maman na Amy et Winner vous a toujours pewana pour nous soutenir Château la Star TV et qui est toujours likolo balobi tous s'abonner massivement tous s'abonner ndaya maile l'Africain libre mon papouche mon partenaire office balobi kuna na kati ya Conventry monté ma centre bicoté la force africaine Patrick Maleba Mouleba Nakata State. Tout ça, awana deux comédiens automatiques un peu kobeta maswana bantoye baba banani balingi nini bayo sala nini balobi ba groupe ezo bota maloko la banzoi eh Dama l'Africain libre mon papouche ba groupe ezo bota maloko la maïboto un peu tout meka sola na bango baza banani ba se présenter déjà na gauche nanga tout ça na Yves Zinga que je vais dire déjà là bonjour. Bonjour, Chati la Star. Yves Nzinga. Oui, il est formidable, on a bien. Merci beaucoup. Na droite, tout ça, na Orly Kanza, qui j'ai dit bonjour. Bonjour la Star. La Star. Ça va bien. Ah, dans les bons angolais, nous avons deux hommes qui sont venus. Tu me quand on bête ma sona bangoto et baba banani, balingi nini, baosa nini. Tuzungilio Yves Nzinga. Anani. Yves Nzinga est formidable, il est un simple artiste, comédien et cinéaste. Donc, on a la fierté, il y a art dramatique. Nambo Kanabisu RDC et partout dans le monde au Bozali. Donc, artiste Yves Nzinga est formidable. Yves Nzinga a un groupe nini déjà, artiste et comédien? Nazasiko Ligue des Stars, donc groupe cinématographique Ligue des Stars et tout beau ma pena wa donc Mazawana Tozawana Tosaka Musala la comédie babota Orly Kanza you peux être artiste et comédien? Ah oui hein? Comme mon frère vient de le dire Orly Kanza artiste comédien ou bengi Mobutu Soda donc tout ça ka fierté à Masolongo et Makambon. Ligue des Stars, donc moi napenda bota misika, donc bande kopende belé o baeba kite baeba pour baper sa penda chance babi moi na so bota mi pesa bo pesa chance et puis papa oyo ermuso peut-être ma papa to maman oyo arake moi na boti lelo peut-être ermuso moi na kolia zo lopango sala maramnae so ko moyo kele mutama ba ko mindoki pondeni okolinga te ke moi na évoluer donc nde yango no monike lelo Ligue des Stars donc Ligue Star de président qui? Ligue des Stars, ils ont Ligue Yabastar, où ils ont coordonné, ils ont dirigé par Batou. Donc, département Mobimbezali. Donc, département Mobimbezali, ils ont un président, Irak Cheza. Président, vice-président, secrétaire. Oui, Orly Kanza, la Ligue des Stars, ils ont une hiérarchie nini. Orly Kanza Mister Mobutu faut baksa Mobutu pour Mobutu to bape sango ezara ya pambate donc pour musale mona na pour biso le belaka musala Ligue des Stars Orly Aza vice-président. OK. Au président Ngweza mon frère Oza Pembe Nangai Yves Nzinga le formidable. Wow. Ouais. Donc tu sais qu'il y avait un président dans Yébaté président. Ouais, Chati la Star. Pourquoi ngana yebi bon en tout cas tout le baka vérité yann mabone bi ke au fond la caméra tout le baka vérité ngana yebi yo na wenge de Gabana mais ko kalelo Yves Nzinga le formidable na Ligue des Stars en tant que président ah oui ça coup d'état en tout cas ma solo bêtise déjà ancien succès et tout ça la mingi temps présent et ça ne sert à rien tout ça la publicité y a passé tant que bon balingi ba sa publicité en réalité a vie na bangote
on sait que Ligue des Stars déjà solution na bango ndeto aussi la na minute Ligue des Stars ndeto vandi na vice-président ils allaient Orly Kanza donc vision na biso ça biso to na ngosiko quoi. Et pourquoi départ OK yo moroté au Mimina Orly Kanza parce que ngana biki Orly Kanza za ki bras droit et puis yo chef Moni Orly Kanza aza mobutu asali ba constant ya makambo na ina ndenge na ye ayi ba raison parce que Orly Kanza moto il va na logique et ce comme t'as pas côté alors ka sanya zongisa tant on nga zongisa comme manquement respect or pas mundele ce qui au lobeli mutu vérité ezara normal et pas na biso batu mundo so lobeli mutu vérité comme manquement. Merci beaucoup. Moi, j'ai dit merci à mon boss, Balobi Trésor Gang ou dans les États-Unis, or noir, le black noir. Ceux qui Balobi dans toute vérité, ils ont un manquement. Mais tout croyez, puis moi, mon président, vérité nini oyo et le monde ici, lelo. Et pas moto boza ko travail na parce que tout le bakara toi ba pandisango eza nango ko finga mutute eza nango pe ko sala nini te mais ma bezali faut luka toujours ko donner sango pour ba baye ba pe quand même cause nini oyo ko tika muninga boye même pas 3 ans. Moni ba raison vraiment zébélé et na koyi vraiment aucun na ba détail nya sauté mais plus dans le bélo moko au moni na monde artistique faut travailler quoi ba professionnel. Et pourquoi? Au moment où on a opportunité, il faut savoir saisir l'opportunité. Et pourquoi je dis ça? Mamnazo ngana loba vieux nanga edo kaungu, moi na Suisse, ayebi marambo. Comprendre? Et après ça, on a opportunité, mais il va saisir en côté ba amateur. Est-ce qu'on a tali que non? Et tant que vitesse à mon kende zo kende, to ki na modernisation. Et to ki na professionnalisme. Est-ce que muto na zana epemeni ozo dirige nga ki ex-président nanga azolinga ko évoluer te. Vous comprendre, ay binde ba saisir opportunité te. Nathalie na miki ko tali sayi makamusu na moni que non, to travailler dans le cadre chemin, bon, na préféré na s'y retirer. Bon, c'est ça. Merci beaucoup à préférer à se retirer parce que à mon équipe professionnalisme ils a vraiment été dans un gili Orly Kanza vice-président yo pour le bana bisura ageno yo pour okimi qui ce qui ni wana na français to yo ozana maramona yo mususu particularité oyo Holandi ou bien ezaka koterinde boyo kanaki botika muninga bo sale coup d'état na rolo bani moni nazo ngona likambo ya rolongwa Tobo Sangani, Pobo Kende, Pobo Sasondeni, non. Balba le vrai ami, comprendre, ne sépare jamais. Bah, se séparera pas, vraiment. Bazalaka. Attaque quelque chose, bah, pour les camons, bah, jour nous sommes en amour, moi et Yves, ils ont une relation amicale, les anakati. Comprendre. Et attaque que tu es banni les lots, tu es banni le thé. Raison, oh, il y a l'ongwa, koto tozalaki, ils ont raison naï. Ah si je me trompe pas, allons liboso na yo. Ben oui, il y a l'on liboso nanga. Allons na ba raison personnelle na e o étalien. Ngape na longwa na ba raison personnelle o étalinga. Raison nanga eza pourquoi? Omoni auto lo belo moko wana yo mo mtu kuto lo bakiango. Lobi ke lo moko ke nonga na zaki vraiment bureau bras droit. Omoni ko lo ba bras droit aye ba vérité marambe belé ya mutu. Mutu elobin de konanga mutu bazongi saka na likambo so moni azongi sae e kalingi ko zonga te vaut mieux comprendre poni mutu sera longwe na groupe avant de travailler il faut bimisara mutu wana mabe donc yo no za boyo rolobake na groupe wana yo za mabe te kaya za mabe départ na yo pour za mabe ngai na koloba nini omoni so na mina tanga bamulamu leke bele do bamulamu ze bele o motema nanga ndeza sanduku mutebi mais ba mabe eza pe bele parce que somoni ba mabe et comme le katoya po pa nanga ndetinga Orly et lobby président ngai Yves Nzinga le formidable abi lo mo abi et a trop capital à lobby Orly ninga zana alinga rapenda ko tambo na droiture nga soka mabe et l'équipe bolamu na 1% donc ngai donc toyo kanati donc c'est un peu ça donc tandis que mutu soka zoyo kate il faut zoyo tindeta na zamba po ake emsko vana na banyama emsko banyama nda oyoka on obi ancien président ndé fa ke zamba pa banyama ngai na zoloba na otanga ndé comme mutu te de o ayebi ke zaye c'est lui qui se sent touché connaît l'affaire mais nga na loba ndé mutu so zoyo kate na lobi on a domaine nyonso comprendre ndé la star ozaboye et lobelo moko
journaliste moko ya mboka oyo nabi ke journaliste munene na minto za Chati la Star comprendre. Merci beaucoup. Ouais mais eloba journaliste moko l'un de tes collègues alobe lo moko mutamayele so basangana mutamayele basala alikama mayele ya zoba peso sangana zoba so tango za mayele osangana zoba bo sale loti et combinité comprendre donc esengeni nini mayele na mayele et ça le lo moi bien pardon ngala lo balanga mam oyo lo ba mutamayele sangana zoba donc yo sangana mutazoba siko yo sangana batamayele okay au fur et à mesure ya kozala komona na makambo esa la makambo ele ka comprendre que muto nazane azabwe yana ndinga mabete non ninga beto lo bakala ninga pela na ndinga mabete yo lo bakama mabete na solo la no en privé boy caméra liboso ngake bo sangana na batazoba moi monsieur zo sala mabiente donc yo lukaka ota yango place ota yango donc quand ça pas à mon boutin bon soldat na vana na bato belé ba pesanga comme chef de guerre parce que ba santaka ba mona ki open chef de guerre donc nga banga guerre te guerre so yeye maintenant lo ba oyo nga na non censure comprendre donc c'est un peu ça ndé yango no mona ki non par rapport ya ba makambo wana nyonso mama nanga na vie na ndingo zabu olingate mutu mo vanda na nde otambola par exemple otambola na cameraman na biso munene bu ninga Orly Kanza na vanda na Rodrigue Kapula muta mwana London comprends olingate ke erno so jour so Orly avandi bwa benga ke yoze lote na un plus au Orly porté pas na un plus yo porté pas Orly tobo senier olinga ngote donc par rapport à ba makambo na nyonso nde to bité to chano boy to sa musala na professionnalisme musala e salama po yo le loninga za ba féliciter émission na ile ka kitoko e bien eza grâce ya muto na sima caméra comprendre yeni muto sala ke non donc tango yo ba kumisa directement na donc tango yo tamona nzolo ba ngaso na zanga eza grâce ya de la grâce à bureau non mobimba. Merci beaucoup. Comprendre. Quant à moi, j'ai dit merci à Jouvrier la mignonne, la femme du patron à Kata Londres, Balobi, ma copine privée, personnelle, moi, c'est dit Balaya solo. Tout le président Yves. Toyoki awa eza ba ma reconnaissance mais na yeba mom qui 2 ans kaka on a ebilo na groupe wana pourquoi tant au longwe pourquoi intégrer groupe mususu pourquoi oponi au salaka groupe est-ce que leadership et pesé yote vraiment merci pour la question Anna omoni nyaso na début elle a toujours difficile lo monter ça facile na début omoni lelo ba groupe ya ba jeune to ba groupe ya ba vieux auto ebaka qui muté mabe comme trop na monde théâtre to 8 ans ya koye ko la théâtre na ba groupe beto tamboli mais lelo ka ba groupe wana to tambola wana lelo ba mape ko étouffer ba mutu mususu ba na kasi ba groupe na ba et na ba jeune oya lelo o peto bimi belé jalousie comme trop le preuve année iskana uti vous comprenez donc jalousie c'est tellement trop bazo lingate mutu a évolué dans les bons faut pas créer là ba moi miki faut ma otonga rayo aoza na courage ya yo solo na fasti mais aoza na courage ya otonga yo nda côté donc tout on les a parmi bas défaut. Donc, tellement tous se sentir que nous sommes capables vis-à-vis éternel et nama kambo bisomoko toi nango auto yebi que nous il faut tout ça là. Donc c'est ça. Tout simplifie ma kambo dans maman makasi soutenir ce comme na pété. C'est comme la pété. Non, c'est comme la pété. Orly Kanza nebo sangani boé. Attends que ba minon lobby qui amitié zalaki déjà. Mettons bo ponis ko bo sangana bo sa elo moko. Bo banga danger wana te. Ko banga danger na bato o ba o compter makasi na nzambe ba banga ngote. Pour danger makasi ici to leka yango. Comprends? Donc nena minute so tolo barara nyonso to sala ngweza na facilité ndenge ba mission baloba mais biso siko na ndenga théâtre nyonso na pété comprendre pour makama makasi dia to sala yango pour makama makasi zanini nga fa na lukata 2 personnes 3 personnes ba banga déjà parce que ya pété zanini na koti saka bulo na ngai pa bato na ba mona ke musala o nga na zana ngo ba mona ba ndima penda makasi moni donc nyonso na pété c'est ça comprends donc tozo banga te tozo banga danger nyonso te po biso to lobine il faut to affronter les dangers yango to banga ngote lelo soki Jack Matoko na kata Brésil un boss akiti anaki na lobi ke Orly Kanza moi $1000 yango kabona sa groupe na yo pe leader o lobake nyonso na pété amina auto kabona te premièrement nous Orly Kanza vande to bengo mobutu comprendre benganga mingi mobutu donc papa nanga jisi mangala yebi na lenga mbongo te
na banga mbongo te preuve no ko bimisela nga ba million bo bimisa po mbongo nyoso ya sorte na mona ngo na vie mais soko bimisela nga mbongo o proposer ngai ke orli boka bona sala groupe sala boy no idée non nazwaka ba proposer biso mbongo te po nga na lobake lelo ke no tende kuna nga ndinga zana yonde mutu zali boso za mutu a train sa rankine ba pesa nga mbongo te peso ba pesa nga dona ko sala yango te. Comprends? Donc, ndenge pe monde na vandi a ata mutelinga combien de personnes place onga na zalaki, combien de personnes ba pesanga ba mbongo ba proposanga ba proposer pour na kota na groupe na ba na boya. Ah bon? Ouais, pour na sa musa na ngai. Donc so pe yelinga mbongo ba nini. Donc na pas si monter na lo bango lelo ermsu caméra liboso na biso. Bande ko bazola. Non, c'est l'émission Mukobo Kabana, même Mukobo Kabana. Si, merci. Dans l'émission on a publié on na mi non. Merci. Lelo ndeza boye to vanda ndako monde ko na ngai. On appelle son exemple ndako. Toi qui ndako ya noko. Toi qui ndako noko. Ndako noko to longwe. To bike no to zo ndako na biso mo studio na biso to bando vanda. Lelo ndeko pa nga na zimbongo na zo ndako na ngai. Comprendre? Maintenant abike na zimbongo na zo ndako na ngai. Akei bienta bimi bienta ngana bimi bienta ya bimi na ndenge ya reçoit na te ndinga mabete donc ngaso na bike na ute fête mo na yo la na ndako no robo ya ngote. Comprendre? Pour anine parce que l'amitié est na kati donc bondeko wana ezaka na kati donc o kabwana te na za destin. Comprendre? Mais dans le but que lelo neto zabo to kabwana te bat ba s'attendre na ngote. O bazo luka ba s'attendre que no ba ko kabwa ba s'attendre na ngote. Moni bat misusu na lobano lo mo la star bat misusu ba bengaka tozonga na monde ma groupe ya théâtre ba bengaka ba groupe na bango équipe nationale na sagesse. Pourquoi? Tant ba moni biso to batu tant to bimi yo tant. E banani wana. Nazoloba. National. Quand on parle d'équipe nationale, c'est que les équipes représentées Mboka Libana Mboka. Soit l'équipe nationale a bêta compétition wapi. Parce que batu azoloba makamba bongo compétition place ba bêta te. Ba bêta local car na katakin. Ba bêta local. Du fait que monique peut-être un mususu équipe moro boy. Wana ba kenen na domaine ya makamba théâtre to na ninga ba groupe équipe nationale. Maintenant obi ngana équipe nationale. Obi ke ngana formateur. L'équipe nationale va former un moutouté. Tous on a non loko wana. Pour la star. L'équipe nationale va bien ba divertir Mbokani, va bien ba trésor Poutou, va bien ba bolasi, ba yeba déjà ba Taliban Namboka ba sangani. Quand on appelle l'équipe nationale, donc c'est t'as la place aux autres. Bazate ba pro. T'as la place aux autres qui sanga que aux journalistes et moi maele. Aux autres décortiquer pena makambu. Comprendre? Aux autres na question, aux autres balola mutu na avo na question. Donc tant mutu parle balikambu, il faut balola mutu po benga net ndaku na nga na zana ngobo, il faut na benga ngo na na biso équipe nationale. Faut na ebanga na anani, na ibenge. Donc tant na ibenge na ibike na bandozwa, joueur outi kuna. Donc biso tant to sali ligue des stars ndaku auto créer oyo. Po to loba si je maramo kabwana te, comprendre? To sali ndaku auto ibike to zana ba fruit na biso auto formé. Oh, que titre ya Orly Eza vice-président, titre ya Yves Nzinga Eza président, titre ya Ketchup Eza pour garçon pano azali, comprends? Titre nezane secrétaire administrateur si marambebele, comprends? Muna mudana titre ne moi nazo yebake auta monelo ko na mutu pa bini ba former nga bango. Mais pardon, tant yo former mututé benga ngote ke non ngana formateur lobez équipe nationale pas besoin de ba joueur to uta ba place ba forma biso to kokutana. Merci beaucoup. C'est ça. Ba bio lelo so bo benga chati la star parce que ba forma kinga ba sala ngana za chati la star. Ah bon? Na bien mutamatanga scène pour la première fois c'est scène Mwanza que j'ai dit bonjour na Katia Musala balobi yena matanga scène singa jouer c'est quoi? Jouer c'est vivre et vivre les événements sur scène. Atali singa scène c'est quoi? Ngam na nga dana ebi boy tayo mo ya tam suna ebi ko kolera na yo ya nazongeli yo président on est d'accord tremplin to dini momke président nazongeli yo pourquoi pas ko réparer place aux arts oluki ka o réparer yango ke o longwa parce que ko longwa pe na ebi ke za lango solution na ba makambo mais ko réparation pe eza solution pourquoi opone ka option ya quitter que réparer. Chati la star, si on a besoin de dans le domaine où on a la réparation, tu as rappelé ma blonde soupe bouya, ou un appareil moi pe baby. Ok, n'en peut pas réparateur à bon sang. Réparateur à soupe, non ni chombo. D'après bon, il faut zone à Chine. Vous comprenez? Il faut zone, ça veut dire que ça la gagne pour bander leur salon. Donc c'est que
réparateur wana sukine mutu donc et simba soute anakine Si. donc ndenge peut-être biso ndenga na zaboy donc natali pena que non na ngamol na za na ba capacité na artistique na mutu na ngana ki intellectualisme na banango so na zonga kuna izo ndina ki komi diembika suna na milugeli liwa donc c'est que simbate de provaner kolongwana nga to kolongwana biso batu ba déclarer mabe ba boka ba mbasu bani tout ça. Ah bon? Mais oui, je te dis. Ba boka ba mbasu toza na kisi te to mutaka na ibite soki ko jouer za isenga kisi. To ba yeba mutu faut donc ba incarner donc il faut qui soutient qui soit bani ba ko incarner je ne sais pas. Ah non, tu as tapé comment la kiss non ouais. Ah na ibite ba tongo ba bongo ndi ba yeba mbongo. Ah bon, je peux confirmer en l'écran. Oui. Non, confirmant pourquoi pas parce que na habité. Na habité na vana na bato belé. Na ninga mabete na vana bato belé. Maintenant na mona te mutakisi mutana kisi wa mbeta tolo ngana na kisi. Da, ya muto bena na kutana ne comportement ne zabwe. Ande bwe. Ma tata préférée est Takalema. Ma tata préférée est Takalema la kata maison ambiance na Lausanne balobi. Tu commences à ba grigi pour si mettant le côte na Château la Star TV. Moi ça poto. Moi ça poto le rôle à ma tata préférée boy na kata maison blanche à Mona yo ya solo. Oh, mais n'a pas quel problème. Non bano que no mambo zaka ba grâce pour nzambe ndayebi sekra mambo. Petit to soit idée to sola. Surtout sola ce qu'on naturellement dans les esprits positifs. Donc il y a un moment dans il y a un cas biblique donc il y a un cas que le Ligue des Stars et au bout de manango pe osama manango. Merci beaucoup. Là, c'était le passé. To mega peu aux on a les présents na biso to beta mamba art parce que y a on est makambo. Les Ligue des Stars makambo. To éviter ba programme ezanini. Po ba grâce. Ligue des Stars ba grâce. Ligue des Stars ba grâce. Né on va le Ligue des Stars ba grâce. Ba grâce, y a ba grâce. Ligue des Stars, y a ba grâce. Ah, Ligue des Stars eza ba grâce. Ba grâce quand on to yeba objectif ya Ligue des Stars ba grâce ezanini. Objectif nango et tu es n'abso baksa vraiment le côté na mambong. Tu es bakse loté et tu y kaka tu vendre appliquer place bomba vandi mais pas pousser na ka parce que tu place tu vendre. Pour musalo yo, c'est tellement vaste. Tu es na biso na mambo danger te. Mais ba tu ba comprendre ba ko yemi na bango. Donc musande ko le kama lo bana biso nde na ibele. Donc tant que le ba mingi zate et ba ko découvrir na bango. Bon, découvrir. Merci beaucoup, président. Vice-président, le théâtre et Nakin Balobi, Batpa, les Kanakin, Te, les Facebook, Netinga, Groupe La Liberté, to les Canabiso, Nan, Nakin, Te, to les Canan, ou Caranon, Château la Star TV, to say l'eau, Te, bon, les Kisso, Bazaba Star. Biso to abe loroté parce que to les Kanakin, Te. Na habité suko, bino Ligue des Stars, ba grâce. Bino pe boyeka, popo les Kana, na TV Kinshasa, to boye, na bino ka, popo formé, batu, to bo sa la structure, mori, bandou les Kabablo, Alibanda. Merci la star na question na bon marambo to luba alors beta c'était mingi Rodrigue Kapula le conseiller Aebi malgré tout musique na London mais Aebi au moni ndenge toye na biso na objectif oyo batu nyonso bazala na ngo pendate ko poza nini to buleka ka to le kana TV ba mona biso non OK toza ndetoza awa batu ezaka teke batu baka na Congo non baka na Congo te foye ba ermusu na ndeko na ngamobu ape na poto parce chaîne o ngai ermusu nazo utiliser awa na Congo et koma te place yaza mayoka sango ke ndeko na ngai akoma acteur akoma artiste akoma comédien mais na mona ye ndenge nini il faut na luka chaîne moko o na kotala ye parce chaîne o ya kotala ngatango ya yebisinga ndeko souci na ngai ya bon na kotala ki na kotinde le film so na kotinde kande ba na tournage ba filmer biso mais ota parti ya ngai ba film za ndenge nini il faut la luka chaîne oyo et talisa tili banda tango ya kotala ba revenir nango eza nini ba félicitations oyo ya koloba nanga te oli courage osali musala bien atali so pe ba camarade nae comprends alors pona kota na chaîne fona kende na ba chaîne ya libanda comprends na koma pe international
mais pourquoi biso ndeto za awa na pesa exemple moko bande kuna biso ba nigérien awa sala musala nae bazotale na poto bazotale awa bazotale partout dans le monde comprendre awa zani encourager kaka pas bande kuna ya mboka te baza encourager ti pas bande kuna libanda pona ni po atoteka ba sede na ba oui po ni po zolanda na ba chaîne libanda ko biso ba chaîne na biso mususu a ezana ba difficulté ko komati kuna fona sani to luka toko matina niveau ya kokota na ba chaîne libanda poto leka ba mona biso yango to préférera mingi nini to leka na ba chaîne na YouTube ko leka na ba chaîne na YouTube ezani totala matrope na bakin ba ebinga déjà na otamona nza ba ebingai na ngipe ndeko na nga libanda talanga amona ngai po encourager ngai po PR mso féliciter nga na musala lokwa pe ndeko na nga mona kini encourager ngai donc to banana na musala libanda. Après awa to pesa peka pour le meilleur et pesa makuna maboko e beta makuna ndé mon beta on peut anaki. Merci beaucoup Balobi. Oyo Roloba Bongo atamona nini. Nous citons vers la fin de notre mission d'aujourd'hui tozaki na Ligue des Stars ba grâce oko promettre ba fan na yo nini président ba fan na yo bazozela na bato pe balinga kote bazozela groupe kufa esimba te na bato pe bazali banda ba soutien ba appel na yo vers bango et puis ba recrutement na yo na ba obota l'émission au promettre bangoni. Vraiment merci vraiment la question et bande konanga tout ba libanda et Ligue des Stars ils sont en plein tournage, tous tourné déjà, tous lambela bino pour kalaming était beau déguster na bino na ebi que boza de suite beau CP là na musala oyo parce que tous les compétents boza nous satisfait partout bozali Ligue des Stars et on a besoin de soutien na bino tout ça ba notre lobby mais na musala toi mikolo et vraiment muda bofo c'est ce que ça na Belgique Hollande mamno na oloba Nushka Chiki Toloman de le Playboy de Paris Ozola na mamna oloba Chadra Kinkela na États-Unis d'Amérique oyib mambo bino tout bozawana bopé sapsoka confiance et pour na vraiment kozwa Ligue des Stars si facilement numéro en encore plus 243 89 564 76 12 c'est vos bengi WhatsApp mam tout don appel tozawana donc to lingi bino ya trop comme to PC lengi na kini na Congo ndé peut to PC lengi mbalo siko partout dans le monde bozali nous décidé vous satisfait. Merci beaucoup pour l'appel à président. Appel aussi à vice-président. Appel nayo vis-à-vis à bateau dans l'émission. Quelques soutiens nayo au Sénégal et puis contacter Undengeni. Ouais, merci vraiment. Merci Nandengo Yamba Biso. On a kolo bara na bande ko nyonso oyo Bolanda. Ba pesa biso confiance. Pour l'équipe confiance c'est comprendre. Pas comprendre musala auto sala pour ba mona. Poto biloko ezano na yana nzungu to lambango yana na moto tango ekobela tolinga topesa mo bilo mo o ebela o ekoka na guna bango eza teke e ya bilo mo mekiango yana oneti bien comprendre non topesa mo bilo mo ya bien yelengi makasi yango wana moni na yebisa bandeko na nga nyonso Chibo Apula papa na ngai donc Ballon d'Or le nom le plus cité na kati ya monde oyo Rodrigue Apula Amélia Punga na Afrique du Sud Laurette Mpala, la tigresse, bino boye binde to solo lara. Nangi penda bocha mo loboko, ne loko ya bandeko na bino to bana na bino, bocha liboko, poso bocha liboko toke musika. Ne boromona musala ndeko loba na place na biso ya mingi roloba ezate. Donc Rodrigue Apula na beta sete makasi oyebindenge ni to solo laki. Donc onyo sozana besoin que no a rejoindre biso. Boki numéro ya président, on a besoin à rejoindre biso. Nanzela Nangai, Akobenga, na plus 243, 89, 97, 76, 80, 3 Nasuka, 089, 97, 86, 80, 3 Nasuka. Donc, bientôt la Ningaina, Orly Kanza Lesho na Facebook. Orly Kanza Lesho ou bien Orly Kanza Yapamba Orzuangai to solo là. Vraiment, ba remarque, ba nini tozana on des besoins. Biso mingi malubate, ba remarque par rapport à Moussalande to salango. Donc, Rodrigue Apula, Chibo Apula, Ballon d'Or, le nom le plus cité na Katia Monde Oyo. Amélia Punga. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Orly Kanza. Question na mo ba mukie to si ça de chez mission na biso non peut ça no ba mot de la fin mais pourquoi le ba jeune actrice et ba jeune acteur ba jeune actrice to ko tsina maramo boisa ba bassesse le quoi qui PD
donc qui lesbienne non comprendre te eza épidémie mo boy côté li ba jeune tel quoi bino boneti boy ndebo sangani debo mo la ramongo na bino mwasi yann mabo au moins regardez basangani boy au moins ramongo na banga za mwasi na ebité pesa position ne biso na tout na ba pesa position président pesa position na ça ya ba grâce vraiment naza vraiment Joe na vraiment Joe atimba na 1 donc au moni bato basala mambona bamiye ba o bazate bamiye ba o bazate donc c'est on na miyebi on na za chopenza donc na senga pena ba contrôler faut ba ya pena ko ba ya pas sensible là que non na ali pena o atimba na 1 ba ya ba comprendre tout le bateau pas comprendre. Merci beaucoup Orly na évité entre bino mbalé vous a moi na mbali po na évité beaucoup de maman na ba tezanine na évité bagarre basula ninga bagarre pende to sima loboko bato ba mona ba slogan na biso ninga ezala ba to sima na vena loboko donc il ngola que c'est toi bagarre ba un vrai gars moi ça zate pour moi si soit ça moi c'est ça kayo yo mndum to sula na yo wana de ba fan ba mona biso ba fan de ba mona biso ba fan de ba comprendre que beaucoup de makambo na ndema pe non comprendre ba kota na makambo et lobi vraiment les formidables ba kota makambo eza po bango mo ba préférer makambo pe ba yebi o nini ba osala te yango ba kota makambo mais muto yebi eloko osala obula yebi o songer osala ozaka droit o garder ka bande na pe ça ce position yo jo yo pe jo ndena bo elobi ndeko na ngai atimba na numéro 1 ngasko na yebiso pena na timba pena na 4h45 donc olinga tokota 5h donc un vrai nombre donc un vrai Joe un vrai tonton donc au mekio kangami donc Chiraza obi madame Aza madame tenons na balité vraiment. Comprenez mon émotion à ma caméra biso tango ya seki balobi la grande dame a seki balobi ba abayela noté un mot de la fin et quelques salutations la bateau balingayo. Vraiment merci na pesi mbote vraiment na Belinda la sure de Paris la parisienne. Bino mutu bozu coupe pas français dans bino le kuma pas bino de. Irene Love cri d'alarme. Na ça quel problème ya ba grâce. Teta Ani Lumbala. Sans oublier Sylvie Bokwa la Souping Bofosa yo et grande sœur propre. Sans oublier Marie-Lou Nzinga Djembo na Normandise na kata France wana bambo tebele et Edo Kaungu mon vieux JC Mangala bana Suisse. Donc plein de bonnes choses à vous. Le Playboy de Paris Nouchka Chikito Lomande. Le Playboy de Paris yo ebinde to solaki. It is good, very well. Merci beaucoup. Un mot de la fin, quelques salutations. Mot de la fin, Nangezara ki bandeko. Tozala zala, totala musala. Ngali ngoloba mingi te donc musala kaka. Musala nde lobela ngai. Ngai oyo ya bino simple muto. Donc naye iboso na bino to laksaka musala donc to laksa musala Ligue des Stars nde yango. Donc mingi nde Nicole Achiki maman na ngai vraiment Bambote place aux Ali, Rodrigue Apula, Thibaut Apula Ballon d'Or, Naibisu Tedon, Amélia Punga, Bazatel Mebele, Jennifer Kabe, à 100 kg de fleurs, Baxekalae, le Kamasutra, donc Seigneur de la taille, donc hier à Ebi place, Azali à Ebineto Sololaki, Terminus de l'amour Chana, donc. C'est belé, aussi la thé et puis tu reçois bango lisusu na ebike mon cameraman a aidé ngana qui n'est la répétition tu reçois musala parce que balobi trop tout le monde appelle musala on les quant à moi j'ai dit merci à toi Yann Mabo babi cameraman à lelo Dimitri Bonganya mon réalisateur balobi yozo coacher makasi toujours on a pour nous ça salamon papou chenda ya maïle l'africain libre balobi papa nanga o conseiller de loi na kata conventry monter ma Sandra Bikoté la force africaine ma copine privée personnelle. J'ai dit merci à Nancy, la montée maquilleuse Maya, babi maman a Amy et Winner, ba français à solo, bazu coupe ba c'est la roi, hein mon bébé Amy, babi ba française à solo, bazu coupe ba c'est dans la coupe du monde qui toro makasi. Quant à moi, je vous aime en tout cas ma fille chérie, Lifani Amnazo groupe La Liberté, babi groupe La Liberté, Toza.
dans l'ombre toujours. Tous continuer à s'abonner à Châtelet La Star TV. Mon cameraman. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était là Orly Kanza, le vice-président, et Yves Nzinga. Babina Baxelé Mobutu et le président Yves Nzinga, les formidables. Oh, bah ça dit coup d'état. Dans le balanga, oh, ça coup d'état. Bah ça dit coup d'état. Le Baromina, le Ligue des Stars. Bah grâce à moi, je vous dis merci pour l'opportunité. Tous de la Kamsala Balobi. Groupe La Liberté Zozela Msala et Châtelet La Star TV ba fan na bino pe ba Zozela Msala caméra aroya kuna tout la msani bo sala ensemble c'est plus que mieux plus que mieux donc pas ensemble mieux. Et là qu'on a eu quand déjà mon slogan on a eu quand ensemble c'est mieux et pas merci ensemble c'est plus que mieux donc ta ensemble c'est plus que mieux Châtelet la bandenge na ye mais tozana mutu bana bandenge na tozana donc on pas linga quand il biso ennemi mais tozaka oh biso tozara batu nyonso biso toza ya bale toza apambola peka bato boyina biso wana baswaka to benira ba jaloux ça c'est plus que mieux c'est plus que mieux avant bye bye grâce qu'il a caca merci beaucoup. Châtelet La Star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!